Shalom, shalom bandeko na ngai, lelo na tongo na lelo tozo partager lisusu na Jean chapitre 4. Ezali lisolo ya mwasi ya Mosamaria. Na partage na biso ya lelo okoki kobanda na 1 ndenge to partageaka, ndenge to meditaka Bible, to bandi na Jean chapitre 4 verset 1. Ti place okende osuka ezali lisolo ya mwasi moko ya Mosamaritaine. Yesu abandaki koleka na bayekoli na ye. Sikoyo tango sango epanzani ke Yesu azobatisa koleka bayekoli na ye, me Yesu abandaki kobatisa te. Yesu alongwaki na place wana babandaki kokende. Tango bazokende bakomi na puyi ya Jacob, Yesu avandaki wana. Bayekoli na ye bakendaki kosomba biloko ya kolia. Awa ngai nazwi na verset 7, Bible ezoloba boye. Une femme samaritaine vient pour puiser de l'eau. Et Jésus lui dit, donne-moi à boire. Ses disciples étaient allés à la ville acheter de quoi manger. La femme samaritaine dit à Jésus, mais tu es juif, comment oses-tu donc me demander à boire, à moi, une samaritaine? En effet, les juifs n'ont pas de relation avec les samaritaines. Jésus lui répondit, si tu connaissais que Dieu donne, si tu connaissais ce que Dieu donne et qui est celui qui te demande à boire, c'est toi qui lui aurais demandé de l'eau et il t'aurait donné de l'eau vive. Amen. Awa mwasi ya Mosamaritaine akutani na Yesu Masiya. Ye ayebaki kutu te Yesu azana wana Yesu Masiya. Yesu Masiya alobi mwasi pesanga mai na mela. Ye alobi Comment donc yo mo Samaritaine et yo mo Yuda okosenga nga mai o mela? Oyebi très bien que biso na bino to yokanaka te. Bandeko nanga to tema na point o ezali pe langage na biso bana na Nzambe. Langage na biso bana na Nzambe na ba église na biso. Toza kokokana na mwasi ya Mosamari. Onga na sambelaka na Jérusalem, na Nouvelle Jérusalem. Yo osambelaka ta mususu na vieille voix. Ngai na yo relation ezate. Non. Ezala moyuda. Ezala Yesu Masiya ndi bakutanaki. Puis wana ezalaki ya Jacob. Jacob azalaki pona bana Israël nyonso. Bazalaki tata bo moko. Ezala yo osambelaka na église songolo. Ezala papayen. Ezala païen asengi yo loko. Ezala yo chrétien. Tozali bana ya tata moko. Biso pe ba chrétien tozaka na ba langage oyo. Tokoki ko rater bénédiction. Oyebi te moto oyo ozosalisa azali nani. Oh, tioka ba langage nani nga kosoisa ete ta moso na ndinga lataka. Baza ba pauvre. Yo oyebi te na point nini pauvre akoki kosunga pe yo. Ta mususu ebongaki na place wana liloba ya pauvre ebikisa yo. Soki tokei na lisolo oyo ya mukonzi ya général oyo azalaki na lèpre. Liloba ya mwana musala na ye ebikisaki ye. Ebikisaki général. Po général ataki asalaki na bolingo mwasi ya général abandaki kotraite domestique na ye malamu. Yango domestique na lobi bokende na patron na ngai kuna na Jérusalem eza na prophète moko Élisée akoyebisa ye makambo. Pe général wana abikisamaki. Bandeko na nga bana Nzambe, toyeba kotraite bato malamu. Toyeba kozala na motema malamu. Na l'église na biso toza ko se séparer pona ni toza bana ya tata moko. Toso mona ikutu na l'église catholique, soki ovanda na zona Kisasa, okosambela na Saint-Pierre. Soki osambela ozaka na Barumbu, okosambela na Saint-Paul. Bango nyonso bazoyokana. Soki lelo tolobike église catholique ndenge tolobaka bayebi Nzambe te. Mais bango quand même baza unis. Biso ba chrétien. Soki omonika mutu abandaki kosambela na église oyo akomi na église mosusu okomi kobenga ye akomi na l'autre là. Bokomi koloba makambo oyo topanzana. Mais bopanzana christianisme epanzani te. Mutu na mutu fo asambela kote ye asungami. Elingi koloba te mutu wana a perdre foi.
Oh, n'abandonnez pas vos assemblées. Assemblée de Dieu ezanini. Place où tokendaka ko sambela. Place où bazotanga kombo Yesu Masia biso ba chrétien yango na assemblée na biso. Eza te sikoyo soki neti ozalaki na Kisasa ovoyage oye na Europe. Il faut ozwaka kaka avion okende osambelaka pa pasteur na yo ozalaki na Kisasa te bandeko na ngai. Tobondelaka mpona koyiba bandimi te. Tobondelaka te mpo bandimi baya me tobondelaka mpo biso tokei kosala mosala na elanga. Papa ye moko alobaki akotinda baouvrier, akotinda basali. Biso tobondela toteya liloba nzambe, totika kowela bandimi, totika kopanza baeglize. Tozali bana ya tata moko. Yango omoni mwasi ya Mosamaria azotuna Yesu Masiya. Yo moyuda ngai Mosamaria, biso na bino toyokanaka te. Bokoyokana te na likambo nini ma sœur mon frère? Tokoyokana te na likambo nini biso na yo tobengami bana na Nzambe? Tokotongana na likambo nini? Yango bandeko na nga tozokontinue lisusu partage. Bokomona ke balangage oyo ya mwasi ya Mosamaria ezali kokontinue kaka na kati na bana na Nzambe. Ye fi wana alataka kitoko te tokoki kotambola na ye te. Ye kutu frère wana omona ndenge azalaka te. Ayaka église sali te. Soki yo ozali Jean azoloba awa ntango aza koteya message ya repentance alobi soki yo ozali na tiniki mibale, yo oza na chemise mibale, pesa moninga chemise moko soki aza kozanga. Soki oza na biloko ya kolia pesa moninga ole okritike ye, ole oloba toyokanaka te. Balobi bato mibale bakoki kotambola esika moko te soki bazoyokana te. Yo ozomibenga ma chrétien, nga mpe nazomibenga ma chrétienne. Pourquoi toza koyokana te? Ngai Mosamaria yo moyuda, me bazotoka na pui moko. Pui wana ezalaki pui ya Jacob. Me Yesu Masiya pe azalaki descendant ya Abraham. Donc azalaki na droit ya pui oyo. Donc il y a le pui oyo koko na biso Jacob mutatikela biso. Donc bazalaki koko moko. Tozali Nzambe moko. Toza ko bunda bunda pona nini? Toza ko welela nini ma sœur mon frère? To fungola mitema na biso, to sukola mitema na biso. Ko négliger moningo aza pembeni na yo te. Oyebi lobi na ye te. Pasteur, ko négliger ancien de l'église te. Ko négliger pe intercesseur te. Yo intercesseur ko négliger pe protocole te. Yo protocole ko négliger pe bandimi te. Yo o soki gagneur d'âme ko négliger pe wana te. To salemi po to ensemble. To négliger pe ba païen te po yo pe lobi ozalaki païen lokola païen wana. Oyokaki liloba na Nzambe yango nde obongwamaki. Bandeko na ngai toza lokola mwasi ya Mosamaria te na ba quartier na biso, na bandako na biso, epa ya mibali na biso, ba comportement na biso ezala lokola ya mwasi ya Mosamaria te, me ezala lokola bana ya tata moko. Wana Nzambe akopambola biso. Shalom bandeko, na deuxième partie na biso ya partage yani. Toko partager lisusu Nzambe apambola.